Musique, garde à vous. Pour les saluts, salut. Pungi andi tusu kwa tata mfuma longo, mfuma dibu. Batata et maman qui a monté que toi. Ah oui, tu connais les? Le thèse de fiot. Na combo tata moi na pe tata moi mon centre. Oyo barubi na biso ya mone tosa ela. Tongo ya lelo tuzana mtsinsani batata na ba mama pona majoti. Lelo eza mukola misatu. Oyo tosalaka misala ya ngomba tobosana te tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Yasuka Tusa Tuvutile funda de matondo tuwide malongo salileza bete betu sikuvambana nge kuvambana imuntu unatukwenda tukala viteni tusala manima wakengisa sumbule onze vya kalepi munazola kwa ngisi mwani mwandavela amen amen. Luenda gambote Ikiye katata mwanda belela mama dogo okomona Nakoyo kisabino sonite elonga na bino ezali bokosepela nakoyo kisabino sonite elonga na bino ezali bokosepela nakoyo kisabino sonite elonga na bino ezali bokosepela ozali libota oyo nzambe apona otala ndenge mokili elingi bino andondimi bazali mingi na mokili mpona nini bango balingi bino te bilembo na bino na bilembo na bango bikokani te bana bozali libota oyo nzambe apona otala ndenge mokili elingi bino
Bandili bajali mingira mokili Ona nini bango balingi binote Ilembona bigona bilembona bango Bikokanite bana Mbote papa, comme nangai papa Evariste Okana Touti na Congo Brazzaville, quoi les dirigeants Nazali directeur national au Tata Molimo Centre, papa c'est moi qui m'a engagé à nommé le 30 juin, à Télémissibiso le 4 août. Donc année passée, tu as qui Mosala Ote, ou Yali Mosala ya Loso. Mosala Loso Yali Mosala papa a fait ça on a quoi les dirigeants Brazzaville. Donc Yali Mosala te rejoint la rencontre ma pam boli makas. Et bon sarabiso na Molimo pe na nzoto. Donc année oyo Tata Nzambe a sungi biso toye année passée ba frontière ya la ke okangama. Mais année Nzambe a sungi toye to pesi merci à Tata Simon Kimba okiangani na bola masale le biso. Donc awande toye ko zo top na papa Mfumambanza yende kolo mosala tozo bande yango lelo po date nango ezalaka lelo le 1er septembre de chaque année. Bon, to linga mosala Tata Nzambe et to salango na katina solo na katina beaucoup d'endurance, beaucoup de détermination parce que bisoti na toyela ki anase atango ko sala Tata Nzambe. Tata Nzambe ko pambola mwana na ye oyo azali na katina solo. Donc, tout linga mosala Tata Nzambe et surtout que tu as une année à centenaire, le 3 octobre, Chorale des dirigeants et zo côté sa patrimoine spirituel na katina musée. Ma chaîne, il y a au bakanga qui Tata Molimo Centre Petono. Donc voilà, bisonde tozali bakambi toye to memi banape to rosil sana bango na 3 octobre. Mais tout linga ka mosala Tata Nzambe na solo. Et surtout la grande chorale de Dijon, Tata Molimo Centre, à Pambola DG pour Bayara Kozwabiso na Ebale, na Mandombe na Pepa. Donc, ba Pambola direction générale, Nzamba Pambola direction générale, à Pambola P, Biso Bonso Tolani Nase. Merci. Merci. Ongamo kilo yo adeni akolu kana bunganzela na kolunga se na yo kolunga